Bonsoir. Ça va, naka grippe mais ça va. Ah ok, nazaka na fenêtre tolali kato Hollanda. Vraiment bambote na bafani na onyo surtout babone nyonso bakoti bambote na bonsoir. Voilà na vraiment na lingi na pesa papa na biso merci o aucho leka. Apesi nga ba conseil moi kitoko vraiment donc on lala bien. Na sepe makasi en tout cas le bit pona nga le bit bien kaka na kolo bakai lo moko pona nga pona na ko changer papa na biso ezaka ke là ça le dit qui attend dans 5 ans dans 3 ans un an ali ya kozonga nga vraiment na lobi na boyi na signer pe na zonga te akendo luka mobali muso pona kofi pazaki mobali na ete yepe azwaki na maboko ya moto azoi na maboko ya gode mutu edoka donc eza boko eza karma pona nga o nyonso ezoleka pona ye eza karma soki balobaka soki tonga lisano ebungaka soki mpe na lisano soki mpe ndenge balobaka donc eza bongo atikela siko tour asindi parce que bosoloba zonga siko sindi batia ye wapi est ce que bozokanisa place ni batia sindi te epa kofi eza escalier oye bomati okwe otikali moninga moso amati okwe otikali ti mokolo baoba kofi okweya apupia donc loko asa keya biso basemeki tolobi biso bata Londres basemeki tolobi mpona biso papa azonga isu te voilà wana eza ngai bon parce que ngai azoba vérité po eza yile te uteke pa ya kode pa soki yango epa soki nani mpona uteke pa makoso donc kofi auta donc moto akofi aza te voilà à part ça na ngai naloba likambo ya mwana naza na mingi ya oloba te wana na okonseille baparent biso nyonso nde toza awa boyebi yango bien botangaka bible kala te awa bokokende kota na epai ya boaustralie nokuna boosambela mais lere bozoya awa bozoloba ke didiston aza na raison bofungola bible na bino très bien papa ata langwe ata fingi ata mati bana bazongisaka réponse te bazongiselaka papa réponse te ata surtout kosoka tikali mutakala yo tali oseki ozwi malédiction boyebi yango kuna na Noé alangwe kutu masanga asali beti kofi kutu atikali mutakala te parce que ye moko mpe dive bake mama na ye azwaki ye na epa mutu siko kofi kutu alangwe masanga te atikali mutakala te apesi ye amour nyonso oyo papa apesaka na mwana na ye donc aza na droit ya kofinga kofi te didi wana soki mama na ye akokonseye te malédiction kolanda ye soki kofi alobi ekolande mpo na cause eza donc bandeko na bino babongi na kotisi kosambela boyaka mpe kolobaka makambo ya bien oyo mpe zopesa ke nzambe mpe azoyoka bino botanga mpe bible yango très bien awa kala te bokokima pingila bokepa boaustralie nokuna bapriere 6 heures bolamuki mais bible yango bozoyeba yango te didi aza kutu tozopiblie yango kako atopiblie yango so tozali bamama malamu tokoswi kaka ebimi toefase tolingi kutu taprofi amona yango te amona yango kutu te parce que c'est biblique oyo azosala wana jamais akoki kofinga papa na ye non non boedike bana na bino yo mama lukali mobali ya bien tika mobali ya ndumba tika mobali ya bakwiti tika mobali ya désordre soki obali mobali ya ndenge wana yeba koeduke bana na yo loba nga mo naponaki papolo etali bino te makambo na nga na mobali na nga bino botala bino devant na bino kolia kolala kitoko kotanga classe kotala avenir na bino wana nde conseil kopesa bana no mais kofinga papa olongola ngo toleki wana tokei siko na likambo ya tata mwasi nazomona bato ebele bozofinga tata mwasi nga mpe nde nazali awa nazaka mama leki nazaka mpe tata mwasi naza na bayaya ya mibali 4 donc mpo na nga na koréagir la même chose que mama Rifi donc oyo mama Rifi asali mwala danoise nga mtu naza na chaîne nga mna teyaka bino
Nalingai na réagir la même chose. Parce que cette dame-là a sali 3 ans à Kangaki Munoko naï. A lobate. Ce qui peut-être qui tata moi ça m'a payé. A lobate que Kofi va divorcer et l'autre côté, même dans l'entourage naï, même ma camarade naï, elle a fermé sa bouche. Mais Yemoko alia alinga ki likambwana eyebana. Mais azo yebake eyebana ndengeni a utiliser camarade naï. Oyo azali chroniqueuse le quoi biso. Aloba chroniqueuse pas lobby bien. Mais Kofi mama la danas. Hein? Mais Kofi on ne peut pas bande ko laksane alors pesa Cindy ba bisou. Te ko yoka ngai ko pesa Cindy ba bisou ngai na omoni pona nga. Na mona chango teke bakaboni na alia. Na mona chango ke na sens na mona chango na angle wana te. Nga na mona chango pa ke na angle ke Kofi abandi ko manquer moi si naenda pour respect. Omoni mais na so chango teke bakabwani. Na bi poni Kofi so abandi ko manquer mama lia respect. Parce que na yebi ke nga na za mutu akati. Na yebi ke babala Cindy na mbongo. Kofi abala ye. Aza mwasi na ye. Mais pour na respect mama lia basala ka ba bijou wana te libanda omoni mais lera bando pesa ngo wana pona na beka OK ezaka bandi ko manquer mais na tena mutu na ngate ke basa divorcer rien du tout rien même ici na mona ki mo nyungu ba musu ba solo baba kaboni mais na tchaka moté mais siko ye moko amona ki moya biblia ngo ezate eko sopaye apesi mandat et pas camarade na ye. Camarade n'est pas à l'obi bien. Na so sala live oyo ezangaite ezali mama quel mutu alobi na salango. Alors ba tu open ba fingi Kofi ba sali nyoso mais ingai yaya nanga azo bien ministre ou bien azapwe aza Kofi. Allez moi si on ou bien ce qui moi si on sera sala ki na ndenge na ye ça a mentionné maman Lia na koloba OK. Ndeka ba chroniqueuse bazalaka mais ya lobi asali yango na compte ya Alia il faut bien suivre ba parole en ndeko na biso mwasi o asala musala lokwa biso ezalaki yete ya avandi na mama Lia tindiye ayepa lobi yango bien na osala ngo na compte ya mama Lia asali siko biso ba seme ki to yoki to yebi ke libala wana ekufa ya 3 ans to lobaka te to pesaka respect pona bana to linga na biso ko bimate bongo vuma to kanga munoko itango sikoyo osala ojo wana okosala na kanda asali yango siko sous colère ya 3 ans akanga munoko et puis ndeko mwasi azwi ojo wana atindi yango te na réseaux sociaux ezalaki les linge sale se lave en famille akoki kozwa ojo wana atindeli yango mpe ndeko mwasi asalaki émission afingi na ye afingi bango nyonso mais ye azwi ojo atindi yango na famille atie yango na kati ya famille epa oncle abi ojo yango oyo ye te moto abimisa ojo bazwa ojo wana ava makambo manike bima mponi babimisaki yango ava makambo manike te ntango balobi ok parce que ye mwasi wana ntango mama wana asali émission biso tozo comprendre kaka te eza libala eza lisu te alingaki ebima na monoko ya famille ya Kofi te bandoko sala to eyebana me na kote na ye te azoluka azotatone ntango azwi ojo wana ntango makambo nyonso ebimi nde yango ye pasa nini apiblie yango bapiblie yango na famille ce n'est pas la dame donc mpona nga wana eza kaka ça engage que moi je ne vois pas ata soki apingaki ye tutu babelle famille bapinga kaka omona azolakisa nini eza nani yango aza na belle famille na ye bayambaka ye kaka boye babelle famille bazwake soki lokola bebe non motu nyonso na belle famille na ye aza na mwa mokumba na ye ata baolakiso te ata babelle famille baosekiso yebake soki ya ndeko na mobali no azwi makangu belle famille akoyamba makangu wana bakoyamba ye nga nayebi mobali moko azalaka awa akendaka toujours na deuxième bureau na ye na Congo kuna na Congo bayambaka deuxième bureau wana bayambaka ye na ndenge osaka te babia ye kutu wana kufa kumputu ayaka te mpona kaka premier bureau akendaka Kisasa te lokwa deuxième bureau akendaka memi mwa super mwa mungwa kozi bakoma koloba ye ayaka na ye te ye ayaka te oyo ayaka wana nde ye wana akoma nde de base
famille ya mobali bazaka bonga to pesi barin soki barin ebongi bazwili yo mbanda abwakisi yo basombaka famille ya mobali na eloko moke ndenge eza lwa ya nature meme balwambo tokuta yango ndenge wana. Alors sikoyo mwa bainsulte wana kaka ya kanda kaka ya bafiltre ya banini bozwa yango te soki ndenge nini mais boyeba ke ezali na famille ya alia mutu babimisi audio ya mama rifi réaction ezaki normal soki ye atindaki youtubers wana aloba te mbelele mosusu mpe makambo kaka eza kaka ya nikini pardon ya manike audio na mpe elingaki nango mpe elobama te elingaki mpe esalama eloo moko te donc ye moko mpe apelisi moto na ye abombana te bato balobaka te baza nienyenye komona neti bozokotela bango boza boye non bazaka baloki dor wana bazaka très dangereuse bandeko nanga basala makambo na se boyeba te et puis yo ndenge mwana na ye azorépondre papa na ye nani yango aza na nsima ya mwana wana c'est elle-même la maman parce que nga nde naza boye mwana nga so nalobi ne non ekozala non surtout so mpe na bapapa na bango na bi okosala yango te soki okomi yango nga na yo mpe tokokabwana sikoyo kote papa mpe bokabwani nga mpe tokabwani mwana wana alingaki akoma lisu te donc bandeko na nga wana eza kaka vi na nga en tout cas charme mingi na rufa te nayebi ke akoza na mabe na ye boye na boye poiske bolingo ka yaya na ye yango bolingo oboma ye te kofi aza mutu fasi apele mosusu na bato mosusu mpe basiporte ye lelo kaso kofi yango akufi awa binyonso bokoma mpe ya soname tobanda olinga banzembo na ye tozalaki boye te bandeko na nga s'il vous plaît botikama barufa fanda parce que asali eloko moko ya bien et en plus de ça mama rufa wana po tobetele maboko aye koyebisa soki libala ekufa deja siko so otonde koyokela nga na bando koyokela kofi pasi soki apesi bizu omwana bi libali mpenza soki ande libala se ekufa epi soki kofi lelo azomona yaya na ye azoseragenir parce que aza pembeni ya sindi le cœur soki azalaki pembeni na sindi te kofi mbele aza nuni aza akufi parce que sa mama reste ici azalaka na ye na poto awa kokendaka na libala bakonge bagouche en tout cas ezalaka libala te même bible wana bozotanga elobi ke la femme doit suivre son mari partout mais yo soki oza na poto ozokendela mosusu 2 mois mosusu 1 mois mosusu nini yebaka soki otiki tala kaka otiki mobali na yo 1 mois kende Congo azwi makambo bamama otala kaka 1 mois pamba papa alobi na ke Congo azwi mwasi na Congo bongo sikoyo yo tovandi 27 ans de mariage soki bakonte bajour okenda na Congo mosusu esali kaka ba 10 ans 17 ans na mobimba eza loko ovandi na mboka no mobali ozalaka na makangu là c'est sûr même so ezalaki sindi te boyebake kofi alinga azalika na mwasi mosusu donc c'était ça kana lingi naloba twa nosenga na bino vraiment mama rufa nga mpo na ngai bobetele maboko apesi biso vérité moko tolingi toyeba te merci vraiment pingila nde opesinga parole merci beaucoup merci bye. Merci beaucoup. Voilà. Allô, bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonsoir, ma pingila. Maman, tu vois maman danoise. Yeah. Solo là. Oh la tata benga il bosse. Bravo, c'est ici à Bouinga Panzi. Mais bon, merci quand même pour la moi comédie, ça dinga bien. Ça fait du bien des fois pour rigoler. Des fois pour s'égarer, et ça la bien dans d'autres. Ma bien là, on moni na yo la landi ba via ba tibili, na moni ba tout ça condamner mingi tata moi si na comprendre que ça problème il y a incompréhension ba tie sujet na contexte était. Ya wana bazo comprendre tes sujets. Pourquoi na le bon? So total mingi ba tona bazo condamner mingi oh non ce qui Didi Stone a bimi c'est parce que audio n'est bimi, n'est-ce pas? Bazo ba bon aussi. Voilà. Or, ce que ici audio na contexte, bon, audio na kacha audio leki ya kofi abengi bato enfin noko ya alia ona ko reprocher bato oyo c'est là mutu fa zolo baso asisi bon yolo bazela
Voilà. Wana bato ko bazala kofinga kofi o nzaku na iza pembe oyebi ba vidongo. Na oyebe. Ba mafinga wana. Voilà. Ezali wana mafinga wana wana leki na ye abengaka ndatindaka siko audio wana. Voilà. Oui, je comprends. Oui. Donc contexte wana donc audio ça n'a rien à voir na Sendi le cœur ou Maniké. Rien à voir. Contexte audio ya contexte za na sens wana. Po bango ba kofinga yaya na ye. Na mokili oyo ata yaya no ya za liboma o ata